JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene akosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa ebolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga ozo sunga mokili JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Mboti na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda poto. Merci na patience, merci na confiance et fidélité au groupe Sarasoda na bino ya Nikeli. Eloba Jean-Louis le bandit là. Otika na kaka moko l'unique pour nazalaka fierté ya communauté congolaise na kati ya Nikeli ya poto. Na ebi ke yo ozo yima ondi marapete. Andeko ba congolais en cette période de fête au kota kalamingité na réveillon Zolongwa le 31 décembre 2024 au kota le 1er janvier 2025 to melaka mai to melaka mingi mai ba congolais to diminuer moi masanga to lembe seke masanga eleki trop ba congolais masanga eleki ya trop je sais bien que peut-être 90% ya ba diabète eza dû na héréditaire 20% peut-être il y a excès ya masanga to ya excès ya malbouffe ou bien il y a mauvaise alimentation to yibi koliate to yibi ko melate na yango bandeko na ngai to milaka mai usala kwa soda ya poto komela masanga. Il faut qu'on mette avec modération. Bandeko na ngai masanga ba mela avec modération puisque la bouteille va comment consommer avec modération. Kasi biso masanga eleki. Masanga eleki. Peut-être dans le 90% ou 80% il y a diabète déjà héréditaire. Non. Pour ça 50-50, 50-50. Parce que masanga eleki na communauté congolaise bozali ba champion. Si on a vu bozali ba champion, c'est parce que nga na milana masanga te. Nzamba pesa ma côté on a pena donc kasunga ngai na milana masanga te, na milana cigarette te. Bandeko na ngai oyo nyonso ezali mbani ya liboso alanda soda ya poto to s'abonner na chaîne na bino. Eza ya biso nyonso na kombo ya JDK Mopao TV, chaîne na biso ya sika, chaîne ya ba conseil, awa mafini ezalaka te, awa polémique ezalaka te, rendre ezalaka te. Awa na yaka kopesa conseil et chaîne ya respect, chaîne éducative. Andeko na nga na yebi ke tozali communauté moko ya batetu. Communauté moko ya bato bayokaka na bango te. Na kati ya communauté oyo pe tukuteni na bantaba, na bameme, na bangulu, na balapin, na basoso, na baniau, na bambwa, na kati kaka ya communauté oyo tukutani biso surtout yango to omona ke communauté oyo eza ko apporter biso kaka mingi ba illettré.
olimbisa ngai na oloba kaka vérité oyo aza na mato ya koyoka aocomprendre nini soda pota oloba na kati ya communauté oyo yo milongola na yo parce que oyebi kozalaka illettré te oyebi kozalaka abruti te oyebi kozalaka idiot te oza na kati ya buzoba oyo te to olobelaka oyo wana oyo bayokaka te oyo mpe balingi kocomprendre te oto omona ndenge congolais aza kose comporte excès ya mabe eleki soki toke na matière ya komela masanga c'est grave peuple amela masanga lokola congolais aza te soki toke na matière ya kosambela c'est encore plus grave peuple azosambela nauti kolanda émission moko awa ya prophète Moïse Kassono ye moko alobi abi asalaki campagne moko boye mais à partir il y a 5 heures du matin salle balouaki déjà plein à craquer plein à partir il y a 5 heures du matin et pourtant bah festivité ezalaki prévu et pendant 14 heures vous imaginez bandeko na ba congolais niveau ni to ke ko sambela ba festivité oya organisaki ezalaki prévu et pendant 14 heures mais à partir il y a 5 heures du matin salle plein à craquer libanda plein à craquer yemo ya kamwe donc ça prouve que congolais ayokaka na été malgré ba okosa bino malgré ba sala bino ba makiona malgré mutu mo ya lokuta mais bazaka kawana alors lelo na ye bandiko na ngai bo s'abonner mingi na chaîne na biso ya sika JDK Mopao TV chaîne oyo lobaka ba vérité chaîne à respect chaîne oyo et à côté ya makambi belé alors na ko yebisa bino oyo iko salama na la période ya fête awa à partir ya lelo le 31 décembre 2024 Otokota le 1er janvier 2025 donc réveillon bandeko na ngai ba dispositif oyo l'état français a zui soki oyo kelingate à prendre ou à laisser bandeko na ngai ministre na biso ya intérieur oyo azalaki ministre ya intérieur démissionnaire parce que autaki na gouvernement ya Michel Barnier gouvernement na yeuté ko kweya donc forcément le ministre de l'intérieur il fallait kweya mais ministre na biso ya sika premier ministre ya sika na kombo ya François Bayrou a préféré à garder ministre de l'intérieur oyo ya kala donc Bruno Retailleau a tiré le gouvernement oyo ya sika alors premier ministre na biso chef du gouvernement a aussi nommé ministre ya sika ya justice garde des sceaux na kombo ya Gérard Darmanin oyo azalaki ex-ministre ya intérieur bao bayebi on expliquera bino malé po bo comprendre ndeni ni makambo etambola ndeni makambo ezokoma mabe na kata France alors deux ministres bakutani Gérard Darmanin na Bruno Retailleau baosala sikoyo babengaka équipe choc oli basala duel et basala duo oyebi duo na bango mibale oyo azalaka mpe ministre ex-ministre ya intérieur donc ayimaka ba ministre intérieur ministère intérieur ndenge etambolaka epuis na oyo akomi ministre ya intérieur ya sikoyo bakutani bango mibale sikoyo oyo azosala sikoyo ministre ya justice garde des sceaux bakutani bango mibale mpo traquer immigration. Alors, mitindo bazui nga neko yebisaka bino bo partager vidéo oyo et ko sauver ba tebele mitindo bazui pour na réveillon kaka ya pamba oyo ya pamba pour kota kaka na 2025 c'est-à-dire kota na janvier 2025 ba pesi mitindo ya grave oyo yebite nga na zo yebisa yo pour na jibe information la source. Mes parents congolais bokanga bana na bino ba mineur parce que balobi tolérance zéro mawa ekozalate pitié ekozalate et ko toucher même voir ba mikanda na bino et ko toucher ba allocation na bino
et qu'on touche par renouvellement de mikanda. Bande on a boké babo kangaba na bino ba mineur. Alobi boy. Pour la réveillon Oyo, il y a 2024. On a passé dans 2025. Ministre de l'Intérieur a payé 100 000 policiers. A mis en place 100 000 policiers. Dans 100 000 policiers, on a préfecture, il y a Paris. Quand on a Paris, peut-être dans la région parisienne, bah, 10 000 policiers. 10 000 policiers plus 10 000 militaires. Bande on a eu des blagues. Parce que téléméla, par acte, il y a vandalisme. C'est-à-dire que violence urbaine, violence urbaine, c'est-à-dire moi na oba okanga, oba lobi bien que ba téléméla mingi, ba na oyo bazali issu ya immigration. Ba okanga bien sûr aussi bano ya bango. Pourquoi ya bango ba ja mayele? Ba na mindele ba ja mayele, ba ebi que la période de mabé. Dans la période noire. Période Yamabé, période noire. Donc, bana mindele ba maye de kotona, ba ça ba bêtise, pour ba yebi ke ba ça ba bêtise mingi, ça ka ba immigré. Bana ba tumwendo, na bana bandibu. Alors, parents congolais, communauté congolaise, na yote la bino partout bozali, bokanga bana bino ba va na bandaku, ba bimate, ba ke no sala vandalisme libandate, ba ke no cassete. On va lobi bien. Violence urbaine. Oyo a cassé la voiture. Oyo a cassé ba arrêt de bus, abri de bus. Oyo a otumba ba voiture. Oyo a obuka ba magasin. Oyo a tia moto na ba poubelle. Oyo a sala vandalisme, acte ya vandalisme. C'est-à-dire oyo a sala mabe, muyibi, ko frauder na ba train, na ba métro, na période de ba fête awa. Ko bundisa ko finga. Mabanga na ba policier, na ba gendarme, na ba pompier, ba acte wana nyonso oyo ya bana issu ya immigration et aux ala non pardonné, c'est-à-dire balobi bien tolérance zéro. Tolérance zéro bande ko ngai ba congolais, communauté congolaise bokanga bana bino bana bandaku la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. Vous voyez que chaque année ne se ressemble pas. Chaque année en France, batumba ba voiture, babuka ba magasin, batumba ba arrêt de bus, batumba ba entreprise, chaque année ils ont bongo. Alors mbaloyo bazana mawate, année passée, bachaka 90 000 policiers, 6 000 à Paris, et 5 000 militaires. Mais Mbalo va doubler. C'est-à-dire va tuer 100 000 policiers, 10 000 à Paris et 10 000 militaires pour nous circuler partout, pour nous kangaba ou nous sobazala en dehors ya Mibeko. Deux ministres vont avoir koutani pour ça la dio de choc. Ngaka na ebo ibisa onde konangai. On a ligné communauté oyo batwa jomayele a ezalité on a voulu la samusapi na famille moko kasi na lingi ne bino moko jomayele que voilà makamuza ya kobeba makamuza malamu te parce que ce bakangi mwana yo ya mineur yo parent yo mtoko futa boyebi l'année dernière bakangi bana ba congolais epelé ba mineur ba parents ba futaki misusu baboye ko renouveler ba mikanda misusu ba retirer ba mikanda so lingi ko la yote e komela yote ndeko na ngai yoka o soda poto zoloba nga na za ennemi na yote na eka ko vérité que keba so ba kanyi mwana yo aza mineur mes parents vous allez payer très très cher et ça kaka o na zoloba alors ça vidéo na mulaité na linga besoin conscience que réveillons oyo période oyo avec une période noire. Pour traverser un moment très difficile en France, en même temps l'immigration, parce que il y a renouveler votre mikanda, parce que il y a
accepter ba demande d'asile ya batu bazoboya ko aider batu ba otelemela maintenant immigration ba régie na ba régie c'est-à-dire que ba comprendre que biso to vivaka vraiment mingi na kati ya distraction yango nga na yekoloba sujet oyo etali makambo ya réveillon bandeko na ngai naza na mingi ya koloba te na lingaka bozwa conscience kote wana bopartage les vidéos oyo bopartage vidéo oyo ekosunga bato ebele akokende mosika te na suki awa tokomi na prochaine émission ya boye ezala te bandeko na ngai bonne fête de fin d'année bonne année 2025 na biso nyonso nzambe asunga nyonso eleka malamu mabe ezala te bakanga bana bakongole te bakanga bana na biso te kimia ezala kati mabota na biso baparent boyoka bokanisa bana bino na bandako la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 nasuki awa tokomi na prochaine émission. Ciao, ciao, bonne fête à tous. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.